La cérémonie d'indépendance, c'est pour le 30 juin. Si d'ici là, le gouvernement n'est pas formé, si ma mission est seulement officieuse. Elle est officielle, mais l'information. Non, laissez-moi, s'il vous plaît, ordonner les choses comme j'ai été mandaté pour le faire. Par ça. La discipline. Avant le 30 juin, vous aviez des officiers blancs. Après le 30 juin, vous avez encore des officiers blancs. Peut-être que les politiciens vous ont raconté autre chose. Ils vous ont menti. Moi, je vous ai toujours dit la vérité. Et si vous ne l'entendez pas, je vais vous l'écrire. Après l'indépendance égale avant l'indépendance. Au secours, au secours, je suis Congo et je demande des secours qui peut m'aider. Merci peuple congolais Bolembake. Totil Matou Bundaka toujours pour l'école, on a besoin Congo RDC. Tout boss en na Congo, 425 Congolais, bakufa na malu. Bakunda ba na fausse commune. Donc basu ba na Congo vima ko bake kunda ba na sa zelo. Na sa mabele sans serrer sans eloko. Bache ba na basaki, ba 5 ba bache ba na basaki bake kunda ba ka bongo. Tout boss na teke na Congo ale moluta kufa pa na Congo. Tout boss na teke mbango kufa pa na Congo. Tout boss na teke Lumumba pa kufa pa na Congo. Peuple bebele ba kufa pa na Congo wana. Donc bana kini ngana zo singa kaka to telima na 2000 avant 2000 donc ingeta to kubondaka toujours pona mboka na biso Congo RDC ba combattant nyosto ya solo na pesi bino mbote ba zoro bilele na pesi no ba mbote toujours pona mboka ba mama Magali ba mandera koko na pesi no ba mbote vraiment to sala toujours ensemble na pesi no ba mbote to bondaka toujours pona mboka na biso Congo RDC na ibike nzembe akosunga na makambo zo le kapona Congo vraiment nzembe akosunga. Donc na on a suka donc na ko trahi jamais mboka na ngai ngasuki nzamba tindinga vana bunda pona mboka na ngai nzamba yebi pourquoi tele mesinga yi afi na nga odo tubunda ka toujours pona mboka na biso mutu moko te akabola biso bakanisa ba combattre to za diviser mais to za toujours ensemble ba combattre na oyo bozol ba ke bazaki ba combattre ba kei bazaki ba combattre pona peuple te bazaki ba combattre pona mutu moboye. Mais tellement mutu na bango wana siko akufi ba comme ko tepa tepa bazeng place ko kende. Mais toujours bundaka toujours pour école na biso na pesi ba combattre nyo surtout na pesi no bambote. Oyo toujours bunda na ndenga solo na pesi no bambote. Tout bundaka pa na Congo na biso Congo RDC. Tout bundaka na mutu mo boete. Donc ingeta ba jeune combattant pe na pesi no bambote. Ba jeune combattant à Toulouse. Groupe bolingo na kata kisasa vraiment bana njili na pesi no bambote. Pe bana Paris ba jeune combattant nesto na pesi no bambote. Tout bunda toujours pour école na biso. Donc merci. Toujours ngai fasco bolingo na loba na bossa na jamais mboka na Congo RDC. Donc ndenge ale moluta lobake Jésus Christ roi du Congo azana biso tokobanga te na bitumba oyo ba oyo bino bato bozo finga bato na ba Facebook boye bake eko simba te bozo finga me bozo zo eloko te nazali ko senga pa ba combattre nyonso tout soko bozo na ami moko na Facebook ami wana achila ko ba commentaire mabe ami wana afinga ko na ba commentaire bloqué aza mite sika za moto moko alingo mbwe yo mutu faut ba bloquer aniki Congo na ibike na bazo finga to na banini wana dans un message à Facebook ko répondre à bango te tika bango ba finga yo te faut ça bloquer bango. Donc merci Orizali sutango ya kolela lela pona ekolote toleli pe mingi oyo koni tango ya kotelema tolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa kopapa kokata ya kokata